Mike Lukombi. Donc plaisir eza mingi ya makasi. Donc to banana na kamwa lisona kama muke pona posa ke moto na ba ke tonto solo tonto beta masolo awa. Oui. To yeba place to buta. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc ngai kama histoire na muke to mara malembe. Donc to yo obotama na Congo na balwani ni cité la ville, commune. Kinshasa, Goma. Kinshasa. Donc, betra biso comme moi histoire na yo comme mu kekaka. Ti tango komi a mesio simato kota na masolo nga pesela ki wana. Il faut na meko kata muke. Muke pena. Ouais. Comme on a Mike Lo. Le colonie. Na muto bato mungala. Voilà. Ouais. Vrai président. Yeah. Le grand-père na biso. Ouais. Unfortunately, wana kutu na bossa na nazawa yeba liboso baba hello bani maneti papa za ngala mama za Mswahili. Okay. Moi conflit d'influence moi ekota wana. Mais ça plaisir à toi yebi da place to muta donc wana ki toko. Donc kin olongwa na ajnini donc na bota na kin Kinshasa kin. Okay. Kinshasa na Ngalema. Wana musika papa ya Ngalema, oui. Ya musika? Ngalema ya musika. Okay. Na meto tokola na limité. Okay. To ba na limité rue de l'éléphant. Mais on va mboka na yo vandi na loka mtwani ngala na yo. Fala vraiment sérieux. On a tendance. On a tendance avec tendance tout ça. Vraiment bien. Na tango guerre pona papa azalaki na armée. OK. Ouais, papa azali na armée. Donc na tango guerre na 91 tolongwaki Kinshasa, pas seulement pour papa a une armée, mais papa azaki baza famille netina na Mobutu. Parenté. Oui. Oui. Et Mobutu penande kona. Yeah. Okay. Donc ko karabi sonda ko moko tout. Ba déplacaka. Batu Congo. Nakutana mutu mobo na matanga, ai histoire na nyonso. Donc namonaka. C'est pas difficile, you know. C'est quand on a lobby ka Combo baebi. Voilà. Donc tolongwa Congo ngana oncle na biso oya kolisanga ana Londres. Patang to kimaki bizai bima ipona ndeko na lipasa. Net ndeko na lipasa zala ile kola ngati nga déjà na 7 ans na déjà à lire mon na kola. Avant na biba et aken. Ninga na Okay. Ouais, mais fallait wana 91. Ouais, na 91. Okay. Mais fallait na zonga na Belgique, tant ba parents ba côté Belgique mais à Kangama na Londres. Okay. Oui. Yeah. Oh, nice. Donc obviously Londres okoli sima obviously tant okoti na armée, once que zakiba ajnin. Na côté na armée pe tant ozokota. Et là on est tinda ki opokota pour début que papa dit da soldat motivation ouais obi biso la famille na biso soit soldat grand-père na biso azai gouverneur Mobutu mtacha ki gouverneur non boyebi dans un rwanda ti loko et la famille na biso et alors ba oncle nga ba na armée tout donc what do you call it tant na na Londres et là on est ça la côte en armée c'était d'abord toujours dans une vision na zonga na mboka tu comprends toujours dans une vision na zonga na mboka et là on est na ça na mboka et là on a mis ça na lingara quoi et là on a lingara koleka armée ou bien koleka structure wana yango mtetinda ki okete donc on a motivation et puis yalo kandi musala moko so mona ba papa basala yango ba papa ba généraux mususu pona to batu Congo ya tango wana toza toujours carrément toujours oui donc ba généraux mususu tout ça net ba yo ka kan ba encourager kinga lisusu tu vois ouais zalai wana des salaires vraiment que na kota na armée de motivation ouais pour na ba ke so na yekoli makambo ba ya awa ba mindele net basala makambo na ko ina impliquer ngo na mboka na biso merci
merci you know. dans le eloko pena oyo nga nazosenga pena na programme na ngai eza mpona biso bajeune oyo tozokola awa oyo tozoevole na mboka oyo tozozwa bamayele tokende bauniversité awa tobanda koyeba ndenge nini tokomema ngo bamayele wana na mboka eloko lobi wana pena eza important armée otangeli yango okota armée ose baformation formation nasali formation nazali na infanterie ya un de plus dur bato basali sikopokota armée omoni biso nde na Congo moto akolala ndeka alamuki ndeka alobi nakendanga kisoda ata motu moko aza na ye kaka ndenge aza bo eskize nga mpo nazokritike motu te moto aza na ye kaka ndenge aza wana alamuki ndeka na ntongo mamoko nakendanga kisoda epui mamoko mais siko pokota ndeti na armée bacritère eza nini non eya mpe kaka ndenge moko oyebi armée eza nini armée eza place moko bakobuka lokola vert oyo bazwi wabwaki wabuki yo opanzani après barétablir yo comprends donc mutu nyonso akoki na okoma militaire comprendre balobaka na chaîne ya faible eza te mpona tout force ya chaîne esalaka chaîne ezala makasi kitoko tu comprends sikoyo soki ngokota armée esenga te moto fo azala na nationalité ou bien mpona biso tant que bacongolais toza colonise na baanglais te na babelge nde toza colonise mais ata kuna kutu batiaka biso kutu kate ata soki ngokota armée na bango ifo ozala na nationalité sikoyo yo okota ndeni nazali ntango nakomi na nationalité anglais yango nde nakoti armée donc eza fo ozala na papier ozala bapapier mais est ce que esenga mpe kame fo ozala mwa notion mwa moke ya bagage ndeti ya kotanga ata mwa moke mais ça baolakisa nyonso formation omoni awa pa mundele elo omona comprendre mpona ta lelo ntango nazali na armée nazali en même temps que un de royal mwana bakoko ya reine quoi bazali te ke oyo bamayele soki ndenge nini mais eloko europe ezosala ezoaide bana na bango malembe ocomprendre mpona biso nyonso tobanda toza kotambola te après osala oki okoma mobali yango naosenga mingi mpe na continue orepeta ntango nyonso tozosala likolo donc mboka nyonso éducation mpona mboka eprogression eza na bana très bien nalobaka yango déjà otouche elomo omoi conversation nasi baminute oyo toa nango eya matata tovole na biso mais sikoyo elongo aninga na tino sikoyo omoni ntango oyobi ke eza dali na génération na oyo bozalanda boye ntango okoti na armée 6 ans osali na kati ya armée bapasi na bisengo te oyebi eloko nini premièrement so ndeko mosusu alingi akota yango oencourage obien oloba te kona keba tu sais bezaka motema motu bon avant nakota na question no wana nangi nazonga nao na nsima moke ntango nakotaki armée pas seulement mpona influence déjà nazali nango mais une fois à l'époque ya tata mapasa namona livre moko boye congolais moko boye kwa congolais fo totika makambo boye congolais moko boye ya mokolo alataki uniforme militaire balobi ke wi aza soda na armée britannique nani nana kaka mpona news papier wana namonaki epa tata mapasa à l'époque nalobi tata mapasa ezalaki shop shop ya ok naoloba tata mapasa donc namona livre moko epana yango epusali nga lisusu plus nakota kokota wana ape par aveuglement nazali na ata congolais moko te donc oyebaka il faut ozala nanu british il faut ozala badonyonso nationalité makambo ebele mpe entraînement oyo ke nalekaki namona ye na moto yango neti azalaki nzambe elimisanga moto wana jamais akosala
Tu comprends? Avec Pepele. T, azai bourreau. Oh. Yeah, alati nini. Mais c'est ça les trucs. Lema mourir le vélo, hein?